makambo alobi mikolo ezaka totia misapi na supu toyoka bilengi ya nini toyebi te Bonjour Balandi à le ministre de l'Économie partout dans le monde. En tout cas, nous sommes s'abonner à la vidéo vraiment la chaîne de Carrefour des Stars chez Mimi Alema. La possibilité de minga en tout cas bandoko Balandi pour continuer à s'abonner. To baki aboza la de suite hein. Nam sana nam tana professionnalisme na ye. Donc awa musala ndeluka elobara hein. Ah musala eleka na lobani bele abilobela ki abebi bandeko Balandi batata ba mama ba jeune garçon ba jeune fille veut Carrefour des Stars ya yo yanga ya ndeko nanga o ya invité ya cameraman ya batu nyonso ya biso nyonso donc Carrefour des Stars na epsa mise à l'entreprise so mona rabiso bato ka ba nweli yenge boto za kuma onzimi na yo pena ovani na kitu oh le bavedi parce que va pesa ngambona parce que va futer ngambona ngomoni parce que ça musala futi ngambona yango moni ngana nzimi pe koloba donc bientôt là to koma télévisé vraiment na ka rasinati ndenge komi en tout cas biso bino soka na masinati vende président Caleb bena au aza président moko a félicité hein tala rasinati dans site internet les lopé et comme chaîne télévisée. En tout cas, Carrefour des Stars, mon to koma. Bande ko bino bato benga biso websa biso avant to vendre na ba kitso boye. To présenter émission ba futa biso mboni. Et puis photo yeba ngo ke ça ba congolais tout ça ba bantu. Na bité ba mindele nde ba mona na bango gravité. Makamusu baloba mona ngo gravité mais biso boyebi makamno alingana loba na loba ngo bien te na banga ngo tina sukate mais photos za la ba congolais tout za na bolinga bandeko na biso ya basi puis bandeko na biso mibali bandeko nyonso ba présenter ba émission o bazaka ba qualité s'il vous plaît bazaka ba sandumba te bazaka ba ujala te ba kana sika te ba mbeya te eza mosala ba panga ba futela biso pena ba mbongo to tangela ngo da biso to za ba chroniqueuse te. En tout cas, on a côté en détail thème. En fait, vous avez très bien et le Congo a dit loba. Et ça quand que ceux qui toujours les kakana ba site internet la pite tout ça ka ba benga ba nani ba tofin ndondo ba kapuba ba no ba boya tongo tana ngalinga na ngatongo tana. Donc moi m'appelle à respect s'il vous plaît. M'appelle à respect ça la bien. La personne mbote na ngana Balandi na biso nyoso ba tata na ba benga biso ba encourager biso ki tout ça là musala bien en tout cas papa ya bino yango bande kololo tout ça na invité na biso babi Christine Noyer mabe c'est quand on y allait Christine Noyer mabe donc Christine Noyer mabe ya kusakana te babi moi so abimi wapi ba chroniqueuse ba okamwa babi moi so abimeli wapi azaka na pe liboso wapi Carrefour des Stars au PC le kisi et le rotara bato wapi ya mimi yo pozo asu bato wapi yebisa biso na luto yeba Christine de quoi en tout cas penda so la nga invité là mama boni yo bien weli ya babi yo makambu yo Carrefour des Stars yo so wapi lo bana ezika bis kana mboko ya Kinshasa na kin ebombi de makambu ebombi bato babi yo zo sala succès aussi mbinina eza makambo nzambe na bana ya bete ya biso na vie na yo Christine nous a marié parce que ba jara bébé so sala na biso ba pratique zo pratiquer donc vedi bana kit bana poto Angola Brazza eza ya oningana na minute babi Christine de makambo ya pesa la biso na la kisa musalo bon ngana nanga chroniqueuse bon ezala mutu moko nda lakisa musala journaliste Noeli Yengi c'est que ezala ngo likambo teke osimbela kisi yepe asimbela kisi te c'est que nzambe apakola e mafuta yango yepe azo pakola miwana amamikinga c'est que ezala ngo likambo nzambe. En tout cas, emele wabiba boki ngali bange pa Christine abingam na lakisa ya musala o bande komoni katana no yebisa to ka liboso te musala ba chroniqueuse bazali ba chroniqueur bazali ba journaliste professionnel bazana bango pe mais
tobandi no ana site internet tokema lema babi pas par pas tokoma na biso kaka to mélangeara te babi ne mélange pas les serviettes avec le serpillère parce que vous allez tous infecter infection ezala tellement munene tellement grave hôpital moko te ya Congo et koza na capacité ya traiter infection wana conseil na pesi bino babi Christine aye makambu Christine aye mabe en tout cas Christine tala pena balandi na yo pesela bango pena ndenge ka ezalaka ato yena biso tina ba genre d'émission na yo ne ato wana posa pena yo pesa biso vie na yo mobimba outa wapi obimeli wapi mama to monoka ju na kati ya Carrefour de Star pe okomi na succès ya osakana te kin mobimba poto angola elobela Christine bon bandeko balandi ya Carrefour de Star nga na uta na nga na Kisangani na nga mwana boyoma singa mwambi boyoma labe na uta na nga mwana nazala nga mwana Kisangani seke kuna penza nde makambo Katanga batoto wa Manyema Kenya Nairobi partout Tanzania Dar es Salaam mimi niko wenu niko mtoto wenu niko ndugu wenu natoka Kisangani na muona vile mama moya ananitumia message ya kusema kama mimi natokea wapi niko hapa Mkongo natokea Kisangani antukaya kusema haiko benye batasaidia benye biko na roho ya huruma na pasha nisaidia juu niko wenu mtoto malgré baba anafariki mama anafariki atukia pa juu ya kufanya buovyo ya kindumba tuko njo natafuta kazi sasa kazi tunikalia hapa biko natupa mbele makuta bakakupa makuta njo kisha unafanya nini unatumika hiyo wasema kama unatumika ile makazi njo uko natafuta babwana uko nafanya kindumba uko nafanya busharati vile haiko yao niko wenu niko nduki yenu salamu sana na bale bote benye bananipokea mu Dar es Salaam mu Kenya partout dans le monde en tout cas bana kini bana brasa bana poto partout dans le monde niko na mtoto niko na musalama niko na Kenya niko na Brazza niko na Katanga ngapi na loba Kiswahili bo Kisina kole kila na Kiswahili ngapi na obete niko na bana niko na ya mimi alema niko na Derai Pelenda niko na Nabuzengo niko na Deborah Milando Boaz Milando plutôt niko na Fils Kalunda niko na ngamoko niko na batoto ya yangu en tout cas oza na oka ambiance ya les minutes de Noël yenge bandeko balandi tout ça vraiment a invité na biso to continuer na biso ka ndenge ezalaka Christine bana kini bana poto en tout cas poto mobimba esepela na yo wali bapuna bana poto musala na yo okombela bango suni na be mission ezoya wana penza yo okombela bango suni ba circus nyo za ngo pona bana kina bana poto dans partout le monde batuna so balandaka yo balandi na yo penza bana poto bana Angola bana Brazzaville ona bombeli bino eza dega bomona ngo pe boko vivre boko sepela lisusu ya koleka balobeza likambo ya système eza likambo ya mafuta seki pakolano chaîne ezaka moko Carrefour de Star seki tozo yango pamba te pa mukolo seki ya mimi ya lem yo mto banda yango biso pe oinisie biso seki ezoya eza dega okosepela nango penda na bo makambo tiko lukila makambo na lobi en tout cas on a lelango mingi ta pelenda na lingi makambo te o mona ka to kate miso na ye pe na bolit na zungi na kits na nga babi aiza la télé réalité bana kin bana poto Brazzaville Angola partout dans le monde Christine alobi abombeli bino masolo asika bosepela nango wana eza surprise babi liboke babombe anda kusuka bafungola yango kaka vedi disolo na eza na liboke tant ekoma bandako na mino bofungola yango bodécouvrir Christine alobi auta na ye na Kisangani Christine na ye mwana Kisangani en tout cas yo moto oza na posa kobenga Christine bandeko balandi Christine osaka mosala na ye Christine a musala na ye Christine a ndumba te na sur nga na yo kaka Swahili très bien auto lo bango ana Swahili abi ato sa kindumba te ato sa ka musala bande ko na ngai to sala ka musala donc mwana mwasa batu awa aosa ni kindumba te azana na posa kutu te oboye na okoma na nga na pona te mende bozana bino batu bosala makamba na bo miyebi
bon miyebi makambo bosa oyi makambo bokomelaka bana bato ya basi yaya tozalaka na mwa respect ya bandeko basi zwa ndeko nyonso ya mwasi lokola ndeko na yo en tout cas esa bien so oza na intention ya kobala mwasi Christine yo kasi boyo obala ete abi bakotuna ngulu na cheval en tout cas Christine bezala biso mwa parcours na yo ya vie est ce que obota nabota te noyebi donc veut dire Christine abota na ete bandeko balandi obota te donc yo tikala na mpo ouya te na vie ok c'est bon Christine est ce que oza na baparent bon baparent nanga bakufa papa akufa atikanga na 3 mois nayeba ete mama ye okufa atinga moke naye te so baye journée fo nazala na ba 5 ans so na mikosi te depuis mama akufa papa bon bango nyonso bakenda na bake bakelo na café Christine abi baparent en tout cas lisolo mo ya mawa papa akufa mama akufa mais mwana koli babi Carrefour des Stars et découvrir Christine mutauti na ye province akoti masolo obabi aol epate aoleka na bano babotama na kimi pelenda omi bato loka ba Christine bato bayakaka oyo baka bato mabe bato babenga bango bamoya babenga bango bongo te oui abenga bino bongo bamoya bato bauta ba province kuna soki baye bayakaka koleka bana kimi mpo anini boyaka na nini Christine babi yoye na mo eloko moko boye peut-être moi lititi moko papa tikela kwa avant ebisana bandeko baolanda yo ko Christine moi lititi wana moke oye nango te bon ezaka nde naloba na ebandeli ke eza lititi te mais eza likambo ya nzambe seke eza likambo ya ngulu nzambe alokotaka atombolaka kandi nzambe alokotaki nga lelo mpe azotombola ngai nano esili te ekoya mpe ezoya deja bomoni Christine makambo azoluka na Carrefour des Stars donc ye azokoassure na baabone na biso ke nano esili te donc oyo tolukaki yango tosilisa yango en tout cas balandi ya Carrefour des Stars babi bosilisa yango donc boluka Christine bosilisa yango en tout cas napesi mbote na nga na bino nyonso tokoma okoma na suka ya émission na biso invité na biso ezalaki Christine veut dire Christine kombo na mboka ezalaka na kombo nanga Manaka Songolo Manaka Songolo wala kokala ngo loba même batata masitanga ya Kenya baza na kombo wana mais nayebani na bango en tout cas wana tosala émission sur ça et tokoluka batata mosi wana bakomona na bango tokomi na suka ya émission na biso Christine moi liloba mpona Carrefour des Stars et puis mpona mosala na yo et puis mpona bato balandaka yo moi liloba esalaka bien liloba na ngai ya suka eza ke napesi merci na batelespectateur oyo bazolanda biso napesi merci na ngai na baoyo basabonaka mpona biso tozala mais liloba ya suka ezaki batata oyo ya buzoba wana oyo basengaka mingimingi bafoto ya mitakala mpo basala nango nini seke soki ozala mposa komwa mitakala ya motu yaka bala yo mwa mitakala na ya live numero na ngai eza wana en tout cas bokontinue kosabone mpona Christine mpona Carrefour des Stars cheya Mimi Alema makambo alobi mikolo ezaka totia misapi na supu toyoka bilengi ya nini toyebi te tofiba so tofibi misapi nde tokoyoka bilengi elo totielaki misapi en tout cas merci Noélie Yenge mpo moto olakisi nga mosala oyo bandeko balandi wana ezalaki maloba ya Christine mpona batata na ye wana sekaka kaka on sait jamais en tout cas tokomi na suka émission na biso boyoki Christine ndenge alobi mbote mingi na yo moto olanda na biso na yo moto olanda biso mbote mingi na baye nyonso basabonaka massivement na notre chaîne Carrefour des Stars ya yo yanga ya biso nyonso ye kuna babi awa babenga yango télé réalité eloko nyonso elekaka kini en tout cas soki otali yango na Carrefour des Stars te oza na place mosusu bakende otala yango te toza na baémission éducative toza na baémission loka baleminute de nolienge batémoignage baémission neti oyo Christine asalaka mosala toyaka oteka eloko te totekaka nde mosala babi ke le meilleur gagne eza bongo topesi mbote na biso na baabone na biso lisusu tolingaka bino mingi papa mama ndeko mwasi ndeko mobali continue kosabone awa ozala jamais dosi
makambo bien ezala awa babi bato balobaka na douceur basalaka na Carrefour de Star donc nayebi te bimi soki asélectionna bafille ya badouceur wana oyo ya kolobela donc en tout cas nayebi te bafille balobaka na douceur bato bakanga te yaya loba mpe malembe te oyo baloka bakaki elingi ebetela matoi nini matoi ya bato ekopanzana mbote na yo kuna balobi président Arnold. En tout cas, dans les fort mon président. Babi me force makambu, me force ya biso ya yo yanga ya biso nyonso na pesi mbote nanga na badorateur no c'est église la paix. Je m'a geba za la ba ma be me la pesi ba mbote. En tout cas mbote nanga na papier di babi edi ni wa babi onga na za égoïste na bwa bango te. Na bwa ki bino mwa libanga esala ka bien mbote nanga na yo Christine. En tout cas merci ndongo ndima ko répondre na invitation nanga babi mikolo komi na succès. Ozolinga suko susa batu te il paraît bien mais nga quand même oza reconnaissante o reconnaître que Nolinda kotio na makambo yo Nolinda sali yo boenga en fait nga na sali nango te nzambe nda sali yo mais nga na lukaki yo merci parce que oza reconnaissante merci na yo na buzengo babi tourna opezali olapa biso okotuna ye olotuni pe base en tout cas merci na dira epelenda babi mobala munene olinga bongo ti yalinga na bwaka kombo na yata 4 fois na émission lokola apesa yanga mpe mbongo wana otanga su kombo nete en tout cas tokomi na suka ya émission ya biso tomonani bongo à la prochaine numéro.